bacha tinga lisende ba minute kadi ba muto pepe kaza la ka to mona buzo boyta oza ba image oyo motorisi bazoyo kango kadi mazonga oyo azoko kate ano ngwawa kadi mazonga o kadi mala biso zonga o oyo pe oyo mutu pamba mazonga obongo te kadi mabiso zonga kadi mazonga notre pays bakoki kobimisa mokanda sa koyebisa bato na kati ya mokanda wana ne signature ya ministre ya transport eza te koma kobila mama oyo eza kishasa eza yumbi te atika kolukela Tshisekedi baproblème po balobaka ekombata edebesi baseme trouble ayebisa burgomestre na ye likanda tosomba te. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote, bonjour, bonsoir partout. Place Nyonso Bozali, Bozuli Bakuya Kolanda. Émission na bino toujours na Congo Winner Télévision. Na ba fidèle Nyonso ya Congo Winner Télévision. Tika Nzambe ya pambola bino pe abatela bino toujours na ba abonné na biso toujours ya Congo Winner Télévision. J'espère que bozo kopesa nga elengi toujours bozo continuer toujours ko s'abonner toujours na Congo Winner Télévision. Moi votre humble serviteur Kande Tolobaka, Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S, mon mobile, aboya monene, aboya naeba santé, et ça te kalati pantalon, et comme il y a des problèmes pour atambola, donc taille morobo, ils ont recherché dans le monde. L'homme à la taille S, toujours Adida Lumumba. Merci Nabino Nyonso Topena ba fidèle Nyonso ya Congo Winner Télévision. J'espère que la confiance pe na fidélité bo sala ko pe sabiso pe bolinga ko pe sabiso pe bozala na fidèle toujours et pa ya Adida Lumumba pe na Congo Winner Télévision tikanzambe a pambola bino en tout cas Adida Lumumba ye lisusu aye na makambo kaka toujours ya mboka po Adida Lumumba bunga kime nazali awa bolimbisa ngana pesa mwambote soki na pesi te seke za lisumu toujours ndeto mesana pe na fidélité tozalaka nango na bino. Là je salue balobi mo boss balobi mama Sarah Kabunji la Créopadre balobi moi c'est le kingola na mwindo moi c'est le kingola na musielu donc nzela mini lokola nzela lola tika nzambe ya pambola yo place ozali a protéger parce que yo ndozo sala ki Adida Lumumba. Après Nzambe zande yonde mtosala Adida Lumumba pour azala Nzambe penda abomba yo toujours na fidèle topé na fidélité aux ala toujours pas ya Adida Lumumba abomba libota pe abomba yo place aux ali pourquoi pas mbote bonjour na yo balobi Fabrice Kabunji je te salue donc tango Adida Lumumba kolobaka mais Orange Man ezoyate MP sape zoyate hein ils en ont publicité mais moi Monégram et ça la moi bien, moi Western P ça la moi bien, Fabrice Kabunji donc Adida Lumumba. Allez Limbote bonjour na yo balobi maître avocat nabiso maître avocat nabiso ya Congo Winner Télévision soko lequel Adida Lumumba makambo Adida Lumumba soka sali loko ya yaka ko samba te maître avocat nabiso ndem tayaka balobi maître Paul Okito maître international toujours balobi maître nabiso maître avocat maître Paul Okito non je te sali bambote no balobi avocat international notre prochain député. Donc on a député nabiso bientôt à déjà na kin pour nous tout bolukaraké Adida Lumumba maître avocat pour le baramingi tout monde a été bientôt cause déjà na kin balobi donc yende aza notre prochain député nabiso molobel nabiso oyo akolobela biso beaucoup plus na njili to na kini mobimba topé oyo akosepelisa peuple congolais toujours sans oublier balobi mbote bonjour na yo balobi Blessing Luzala je te salue ba gros bisous na yo hein Blessing Luzala je t'aime beaucoup gros bisous à toi balobi Abou Senge de la paix. Gros bisous à toi aussi, je te salue. Gros bisous à toi aussi. Abou Senge de la paix. Sans oublier, balobi mbote bonjour na yo balobi Rosette Dietuvanga. Na sepela ki na anniversaire na yaki na liaki pe na sepela ki talaka Adida Lumumba. A Sanzi pour na ba sucré. Donc en tout cas, merci na yo tikanzamba pambola yo na anniversaire au utayi ko fêter balobi Rosette je te salue aussi balobi Blessing donc en décatol bar Blessing Lozala balobi moi ça pembe moi ça leki hein moi ça leki lumière
moi c'est l'éclairage donc soki ozana et même la molili ba ke okomona parce que yende mutazo pe c'est éclairage balobi blessing lozala. Merci na ba fidèle tout na Congo Winner Télévision to pe ba fidèle na nga ya TikTok tikanzambe apambola bino place bozali. Lelo bokomi tout na dit dans le mumba aye na lisolo nini toiko kamwa parce que toyeba te mboka opoto changer ezo senga nini. Mboka oyo po etambola bien et ko senga nini. Est-ce que ko senga fati aokumba mboka oyo ezo senga ke tozela bano ba kokolaka bangonde bakamba biso tope biso nyonso foto kufa bano bakoya sima baye bakotambusa mboko bien. Ti siko to comprendre te. Qu'est-ce que tu comprendre te? Ezanini. RDC tant to ko lala to ko lamuka lobi likambo ezo yaka seko yaka. To ute ko laksara bino awa opération ya coup de pointe. Ndenge ba mama baza kolelaka. Ba misu ba leli ba lobi ke gouverneur ayokela bango mawa. Gouverneur alimbisa bango. Mais to lali to lamuki to koyo kaka lisusu makambo eza koyaka kaka. Biso to lobaka wana pe to zalaka na pona kolobela kaka peuple. Toza pour te, toza contre te. C'est pour cela ce qui bomoni a dit dans le mumba ye c'est kaye na masolo to pa ye na message à repesa na gouvernement to pe na peuple congolais. Réseaux sociaux ezala ya mafinga te. Réseaux sociaux ezala ya buzoba te. Toyeba nini toluka tosala na mboka na biso na kati ya RDC. Ba bêtise otuto ko la kisaka to pe ba bêtise to ko lobaka na etando ikie boye ba ka to fingisa mboka na biso. Mais choisate toyiba panzisango tozaka obligé ya ko lobaka po choisate. Choisate. Peuple congolais aleli, ba motocycliste baleli. Pourquoi bazolela? Parce que na mboka na biso tracasserie eleki makas. Vous pouvez imaginer oyo ba ko bengaka baja ya l'état oyo ba ko salaka kuna na commune. Comment ça se fait que agent de l'ordre to agent à l'état muto azo sala na commune baja ya transport aye ko kanga moto ya moto motamota lobi la kisanga mukanda o la kisike yo batindi yo o kanganga pe mabeni nyo o ngana sali po yo kanganga o ba ko bengaka ba agent de l'ordre adana ni carte ana ni mukanda o ekola kisareke asala kana commune. Pourquoi eloko ezo koma na mboka na biso? Okomona souciet moko boye batiango to na commune songolo pakala libanda wana. Ba policier baza 10 mais policier moko ka mtana munduki. Tango eko pake ko yaka bakulu na bako menasaka batu bakotuna ba policier ba eko benga ba policier kuna bakulu na ba menacer ba policier bakotuna bazana nini na maboko na bango so ba yoki ka bazana ba machette bakokendeli susute po ba otala ke bana munduki moko bo raisonner là. Mais lelo soki na ebisi bino ezalaki yakobeba na kalamu. Peuple congolais tomboki. Peuple congolais lobiki bazongisela bango bourgmestre na bango kadima balongola o batiesika balobi fati beton changement na yeto pe o ya sali wana ya ko changeaka ba bourgmestre nyonso ba ye wana ba ko salaka mosala te bango pe ba epo ba bénéficier na intérêt na bango eza nini? Bobi mabokangela nga mituka bokangela nga ba moto tango bakokanga ye bakosenga ye amende ya 100 000 mais moto tango moto ça versera 15 000 francs. C'est te convertir en $1 et ça a $7.
yebisanga kopesa 100 000 akozwa wapi akopesa 100 000 akozwa wapi ennemi ya congolais eza kaka congolais ye moko ennemi ya congolais eza kaka congolais ye moko tokoyoka kaka soki 350 bamilitaire oyo ya Rwanda bazokotaka deja baleki frontière na biso po bakende ko renforcer M23 tisiko nanu ezoloba madame nanu elobami te nanu pe tozwi solution nango te mpona bato wana mais solution na biso o biso tozwaka tomona yango kaka eza comme ça très faiblicité ya bakongolais kokangaka kaka bana moto tracasserie kaka toujours est-ce que auquel pays o mboka nini nzambe na ngai ya moment donné na mi regrettaka te parce que nzambe nde muta sala ke na bota ma congolais pour soki na loba ke na regretta kozala congolais c'est que tant on a redéplacer c'est qu'il faut na changer nationalité à to changer nationalité yeba ke makila na eza ba congolais na pesa ka nzambe merci pour sala ngana za la congolais mais ba konjo toza ko tsaka na place wana po biso nde muto za ko ponaka bango pe biso nde muto ko votaka bango bango baza ba congolais to baza ba étranger question. Comment que le peuple congolais a souffert à bas niveau? Comment que le peuple congolais a coquille kiemba donc même dans lipa oh il y a 300 il y a 500 lipo de to somba ngo 500 zalaka 200 mais le comme 500 mais mutade Philippe à 500 et comme il a poko maman mapa ya kozwa mbongo ya lipa po akene kosala commande mais mutakimie likolo ya 500 francs. Est-ce que le président na biso au fati béton au biso topona étant que Eli Yamboka étant que congolais to vota que pour ça mon mboka pour biso tout aux ala sima ya loi ya papa na biso Tchani de père et de mère pour to le kana 18 ans. Héritage de Zaïka Paris foot. Les jeunes a raisonné sur le côté. A créé ni na vie. Pour l'obi pas à la moto. Mais jeunes il leur commis a raisonné. Ah macho yo, macho katinga papier pour nini. Ba konzo ba ko kambara biso ba ko talaka poche na bango. Makambo eza grave. Bako salara te bango bako talaka poche na bango bazo kendaka na ba assemblée wana pona ko talaka ba poche na bango nazo ebisa bino lelo ba motocycliste babika kefo babuka commune ya Kalamu balobi trop c'est trop bako salaka bango mabe po baloba ke fachi azo tambusaka mboka bien te biloko to kolobaka président de la République il faut tala banani oyo nommé banani oyo remplacer to pe banani oyo longolaki. Est-ce que bateau zo travailler na bango bazo ya pena na musala po ba aider yo to ba ya po ba détruire yo en réalité zo monana mutu nyonso akoye pa na yo to lo ba ke baza ba kabiliste to baza banani c'est que ba ya koluka ba détruire yo pas nuire yo po ba lo ba ke au moni mutu bo vota ka sale le côté akokoka kutu même ko sisa to ya kuluna. Mais biso tuto yebi mokonza mboka kokoka kobongisa mboka oye mokote azana ba ya ye o baza ba compétent bolingara toloba ça va tokoloba mboka na biso tokomo vivre le quoi ba étranger. Toko vivre le col étranger pourquoi? Banato tambola na ba mboka nyonso mboko ka vanisa socialité saka RDC so na kosi bolobi to condamner chef de l'état te parce que chef de l'état aza ya ba yaye oyatia
Comment que bana moto balobi tracasserie eleki makasi boko kanga mutu bozoko bimisela mutu babiloko musu ba mikanda mususu autorisation de transport ceci c'est là boy mais tant bozo bimisa mikanda mais ata signature ya ministre de transport ezate signature ya bourgmestre ezate sko ba Jean wana nyonso ba uta wapi ba ba travailler na commune bazo uta wapi mais faut bolandelango bien. Faut pour l'anglais bien. Le comment que on va on a parlé. Au retour la paix bajan au bazo tambula wana. Même à Kambo ba komika na papier na yo wana zo tambula na mikanda na. So yebise tanga meka un peu ko expliquer biso ko ka kotanga yango te. Excusez-moi na terme. Moi vaut rien moko bo asale le côté bozu bo engagé kuna na ni na commune bo akangela kabino ka ba moto akangela kabino ka ba mituka. C'est donc et à passe. Et ça passe. Et ça passe dans mboka. Pourquoi? Mouto va remplacer wana na commune, ayeko kuta pe ba gens o babande ko travailler bien. Et ça li ki a longola batu wana nyoso a remplacer ya ye famille. O sa le loko te otanga te yako ko sala wana. Yako ko travailler. Po noko na ye to voisin na ye nde mutazaki patron so petit na ye moka banda ko tinda ye a remplacer wana zala wana kaka kangela ngaka ba moto et comment na copie na bango na ba policier o mbokani bozo mona teke bo finta chef de l'état bino mo pe boyo ka sonit quand même boyo ka soni to banda ko travailler kaka boy mboka ngo ke tambula kaka boy to mboka ngo to kenda kaka boy. Et ça, moi, ça coûte la lumière, Nandaku, le blessing Lusala. Blessing Lusala a eu ça la relation internationale. Mais les autres, c'est tout nier. Aux autres, salanines, à comment nani couturière. À comment ton bilamba. À comment ton bilamba. Mais oh, bisoto yebi ba pays où ils ont avancé. Bah yebi déjà que nombre y a ba étudiants que baza peut-être baza 100. Bayebi ke loko yozo tangi la kuna na université. Oya balobi ki asali gestion info. Yebaka ke tiozo silisaka. Ba kombo na bino déjà zo bimaka bazo bwaka bino déjà na compagnie songolo pakala bokende ko travailler. Mais oya biso emona na api. Oya biso ko data ba pesi books et que suke la bino kaka kiu. Les lots la peuple congolais. Peuple congolais comme il beta Paris foot lokola. Donc na yebité peuple congolais comme il beta DV loterie lokola. Ba yebisi bango ki tozo luka mutu to voter, tozo luka mutu ko comme président de la République na 2020. Ce qui vient combien tozo yebali société. Yo lobsa nga pa batani ba otala ngai. C'est quoi ça? To vivre à Boété quand même. To raisonner. Bon soutenir chef de l'État. Tribalisme ezate en Congo. Banado yebi ke na mandat ya fati tribalisme ezate. Mais biso nyosto yebi na tango ya Mobutu to yeba. Mutazala za mutetelo za munyanga fo koma mungala. Na tango pe ya baswahili to yebi. Ose kolobo luka ko maka muswahili po oyeba kaka o baba peso valeur ozo poste. Et comment que kota moi demande numéro ba tout na yo. Olo baka swahili. Uko na muswahili. Ah mbore lengi RDC. Mais non, toi c'est quand même toi na passe dans mon thème. Toi na passe dans mon thème. Les lots, mon a-t-il les lots jeunes, pendant mon a 40 ans, 45 ans, nana balité. Jeune à 45 ans, les lots. Au mon a ti le papa parent. Mais à Tangi, assis ici. Donc, à aucun moment, tu demande de passer ma condition. C'est quoi ça, c'est qu'on a famille chrétienne? Alors, ça, la nine. Andi ma condition, on a. Il y a les lots, on a des jeunes congolais trop. Bakomi ba PD. Ya pas si trop bakomi ba lesbienne. De nos hommes ba jeune fille belé trop dans la jeune fille na tata zo bimana opena tata ko bota et. Mais a préféré que abimana tata wana.
Pour nani pour tata na zo pesa mbongo akolinga jeune bo jeune wana na eloko te tant que jeune wana akabele ba 10 000 tant que jeune wana akabele ba 10 dollars akosuka tant que na 50 dollars mais tata wana il suffit qu'amona nzoto na ye wana azo pesa ba 200 dollars ba 300 dollars choisate ya kopona tata wana yango mona lelo ba jeune garçon mingi ba souffrir na makambo mabala ba jeune fille ba jeune garçon lelo ba souffrir na ba choix pour ayeba ka beta na jeune fille mais jeune fille na obima na tata mbimba siko yebsanga. Quand est-ce que ba jeune barobala ozolingo zana posa ko bala mozotala na obala nani otala kaka atana bali na mona ka netka ke jeune fille azobima na tata mbimba. Allez-y comprendre. C'est quoi ça? Pour nani pour mboka ezotambola biete bato toko fotaka ba otala ba poche na bango yango tolobaki 2023 biso tout to fongola miso mutawaleka na muninga zate to soutenir chef de l'État. To beta qui c'était on a maramba gouverneur. To beta qui c'était. Mokolande la bota zu mwana gouverneur mokota otanga. Tant que va tanga na pays étranger. Mais tant bino boko bukaka o bana o bazo lukaka ba boy ko sala kunu na bozo buka. Et là on dit que bon ça va, bo déplacer ngo luka boko ta place bien. Mais ko déclasser babiloko. C'est pas normal. Na roloba troté caméra ya Congo Winner Télévision et zalaki na kalam et kitaki na kalam. Journaliste na biso professionnel Benit Diabanza yende mutazalaki na terrain. Abaki na kotika boyete image oyo il faut na récupérer yango. Comment ka mboke ko tamula bo yoka nde ba Benita balobi bo yoka peuple congolais ndenga zolela ngana bino to kutana. Après élément on a ôté la bino. Ngana bino to kutana après. Voilà que ça va beaucoup mais ça va tirer tirer les bisons de ba minute. Quand ba muto pepe kaza la ka tomona buzo boyota. On va image. Oyo, watu biso bazolo kamo. Kadi mazonga, oya zoko kate. Ano wawa, kadi mazonga o. Kadi mala biso zonga o. Oyo ke, oyo mutu pama, mazonga. Obo mote, kadi mabiso zonga. Kadi mazonga. Kadi mazonga. Comment mana ba lelo? Notre pays, bakoki kobimisa mukanda sa koyebisa bato na kati ya mukanda wana nde signature ya ministre ya transport eza te koma ngobila mama oyo eza Kinshasa eza yumbi te atika kolukela Tshisekedi baproblème po balobaka ekombata edebesi baseme trouble ayebisa brukumestre na ye likanda tosomba te na pesa biso dele ake ça va papa mukanda tele bimi bo préparer bo ko mongo bo ya ko ya mo autorisation de transport duplicateur na biki signature ya Mbokoso ma personne mukanda ni bourgmestre signé ni cachet moko ya commune ezate Mbokoso ayebi makambo wana te tosomba ba taxe de stationnement eza wana allez bela mbongo 500 francs par jour même mobimbe uteleka 500 francs par jour une année on dépasse combien le mobimbe mutoko kosomba combien yebisa bango la autorisation de transport 10 dollars. La février. Vous avez appelé la calme pour voter. Fatime
ezalaka te bapesaka ta signe omona baplaque signe ezalaki 20 jours jour etel babanda contrôler plaque bachauffeur ya moto bosala nini bosomba bapesaki temps mais oyo ya moment oyo autorisation de transport oui moto ekozala na autorisation de transport mais bapesi eloko te directement mbala moko banzokanga ezalaka te po bapesa te bajour te jour etel tokobanda kokanga mpona autorisation de transport ezalaki nde bongo soit disant que il y a un document d'autorisation de transport mais nous sommes sous-informés de ce document-là. À notre grande surprise, nous sommes surpris, les agents de l'État, soit les agents de transport, commencent à traquer les motos. Mais on demande ceci, il faut nous accorder même un délai de 1 mois pour nous préparer qu'on puisse acheter ce document-là. On demande même un délai de 1 mois pour qu'on se prépare pour acheter ce document-là. On ne peut pas venir brusquement comme ça. Oh, il y a un document, mais ce document-là qu'on voit, le document n'existe pas. Si tu donnes l'argent, on te donne une invitation. Ce n'est pas le document. Moi, j'ai donné l'argent, mais je n'ai pas vu ce document-là. Oh, on te donne l'invitation. Après 3 jours, tu viens récupérer le document. Mais quelle est votre décision finale? Notre décision finale est que quand on voit les documents, il faut que les documents qu'on voit soient présents. Et il faut informer les gens avant. Comme ceci, il faut donner un délai de 2 ou 3 mois qu'on se prépare pour acheter ce document-là. Merci. Quand nous sommes arrivés, vous avez fait ce que vous venez de dire. Alors maintenant tout ce monde ici, pourquoi? Aussi longtemps que vous avez pris 5 personnes. Pourquoi tout ce monde? Non, c'est un problème encore de leur parler. On va les parler, donner de l'ordre. Notre problème vous êtes le président, commencez déjà à leur parler, sortir. Moi je parle avec l'échantillon là-bas. C'est clair, non? Okay. Si on peut faire ça. On va les faire ça. Parce que là il y a l'administration qui travaille. C'est pas une bonne image. C'est ce que nous avons avant que vous alliez. Ok. Pour vous dire qu'il y a quelques motos de disparus.
Nako libéré yango. Oui, merci, j'espère que tu Kolanda. Élément ngana bino, Tolanda on penda à l'aise. Tolanda on penda à l'aise. Nini on a quatre éléments on a édifié bino. Nini on s'appelle si bino na nini on s'appelle si bino te. Ba commentaire na bino kaka ça la bien. Pour biso ton elo ko senga bino te. Biso senga bino kaka. Moi ba commentaire, ba j'aime bo s'abonner, ya on aime te ça la pour biso to vivre. Bongo siko ya bo siko YouTube kanga. To mese Google aboyi na ya lobike na kangi na nga YouTube na nga. Omona souffrance ke kota na Congo. Omona pasi ndenge kota na Congo. Plus de 2000 jeunes au ba travailler na ba YouTube, y compris na ba Adidao. Et à passe. Président de la République Tala Makambo. Est-ce que bateau ba travailler na communauté? Au sali permutation. Est-ce que les gens ignorent ba travailler? Est-ce que vous sali saka ba on test? O ba ko benga ka ba gens de l'ordre bozo bimisa ka bango na balabala. Ozo mona pena muto yo bimselo, a bimsa o kanga moto bimsi mkanda me, o tala mutu très sale. Na yo mo kudu et peso kuna nkele. Comment que muto a travailler en plus dans l'état à cause de la saleté boy. Ozo mona ke bazo ouele la moto, comme on dirait que moto yibaki moto. Pourquoi? Pour na combien? Pour na combien? Aucun de vos conditions pour que ça dit moto beaucoup ça bien bon moto mon comme on y a ce que n'a pas te est baraté photo la kasiko ba beaucoup mestre na pe pour ba mongo même ya ba marché que na wapi nyoso to lana ba bon ça ba famille na bango mais biso to nyo kwa maka ya tout misu na misu muto kosa muto azate muta kolekela pe mutu na esprit azate 2023 misu na misu oza gouvernement ya fachi ya ba wario o gouvernement wario ya sama lukonde donc muta kolekela muta azate to la to kolandela ka moto moko parce que to ko continuer ka ko souffrir beauté to ko continuer ka ko souffrir beauté quand même to za ba congolais amboka na biso bamboka o papa na biso ba mfumu mbangu batikela biso bamboka oyo ba mama ki mpavita ba héros national ba Lumumba o mboka bankati congolais a encouragé congolais bolukambo mais ce qu'autant on est bolukambo stratégie ni bozozwa Mboka ya fouti. Fachi Béton, notre président de la République, avec beaucoup de respect, Otope Sakayo, Nepeka Tolingela Kayo, Tikatana Kichatamo Vana Sengate Panayo, président de la République. Est-ce que bato konomaka bazo servi penamboka to ba ko servi ba poche na bango? Tomona akarma pa yembela biso farma poche. Tomona ngo okomona muta ko kufaka mais infirmier azana kis na poche aboyi ko pesa fo ba pesa etant sur 1000 francs pour appliquer mutu. Mais tomona na ba pays étranger ozomona ki muta ina kamoreza urgent bazo wi la na santé ya mutu wana. Mais oya biso ozangi mbongo kufi. Au vandi na poto, au yebi ba réalité. Pourquoi pas to kokiata ko kopia ta mukie na bamboka oyo vandi? Parce que tambol na bamboka ebele.
bato bakomonaka kotambola no baomona yango pamba me bayo biso toyebi kozotambola mpo otala ndenge nini okotambusa mboka oyo. Muta koyibaka mbongo bozo kobenga yango détournement eza na sens te. Ayibi aza moyibi ntango bokangi ye aza obligé fo bobotola nyonso ata asombaki mapango ata asombaki mituka ifo ezonge na leta parce que peuple congolais akonyokwama, peuple congolais azosouffrir. Yango ozomonaka ke to ya kobotaka eza komataka toza kobotaka me mboka yango mpe eza kobongaka te na biso mpe lisusu kaka kobotaka bolingi kaka kobinaka badansa ya robino mais boza kotala conjoncture ya mboka te. Comment ke tokomarche boye lelo ata bajeune nango bokopesaka bango babooks bakendaka kotanga na bapays étranger bazokendaka bakotangaka bakozongaka misala ekozalaka te. Turo toza na posa batata wana nyonso bana parlement il faut balongwa. Turo yo président de la république faut travailler na bajeune parce que bajeune bana ba vision na bango bajeune nanu oyo koluko travailler na bango bayebi no bapoche koyiba te. Pour le moment nanu ba travailler nanu pona mboka pour jour ba redécouvrir place à koyiba bango pe ba yiba na tour na bango. Nambe bango pe ba yiba na tour na bango mais pour le moment pas question. Pas question. Sama Lukonde, notre ministre. Est-ce que beaucoup de bateau beau travail na bangote? Tant de c'est loko yoto salama na kalam. Ba motabatu. Ba yibi. Ba motabatu. Et bungi sikoyo. Vous avez dit que vous souffrez la minoka ba congolais. Mais ça les athées congolais n'a propre moyen à créer moi ni na emploi à créer moi business mais besoin de luka bo détruire tant beaucoup luka ko détruire besoin de que bo pesa ka passe na Congo bino pe ba motocycliste na lo bana pe na bino pe bo lekisi ata ko ba lobi souffrance ngwe za na mboka o. Est-ce que moto est moto niveau ya moto est tekami na RDC? Est-ce que la pays étranger pesa bon? Même attends na Nigeria ou Tabongo, na Nigeria ba moto eza bongo ta. Et donc comme ça même attends na Brazzaville ka ba voisin na biso a. Comment que ba se discipline? Soko ke na Brazzaville. Moi je vous dis pour mona que Brazzaville oza osala kindumbe ya passe. Excusez-moi. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que Nazaraki na Brazzaville. Nazaraki na Brazzaville. Okomona na kati ya boîte. Soko tuni kaka bandumbo bazakuna oyo kaka. Oh. Moi je suis congolais en Ngambo. Il y a RDC. Pourquoi? Oyo kolukani na Brazza. Ngana tuna ngana kota boîte. Excusez parce que na utaki Brazza na lobité na ki olexata mo air mo na tala ne makamole kaka parce que ngala ipandisango na tala nanu babi passer atanga te ya ka il faut kota même na milia badiamba même na milia ndumba poye banini kote ya bango ngape na kota ki kuna ko meli mo bajina yo o mona bena petite mo ka yepembeni ya olobini tonto na bi oh nga bengi otolobini. Oh, na mono za wa garçon moko bien, c'est pour cela que na mono vandi yo moko ya on a pour te vendre. Oh na ndengeni. Yipsanga yo zanat. O tenga na zakana na kinya na ya ka pona lukambongo. Ah, oya oko lukambongo po o sala ka kindumba. Ya. Mutala bananga ke souffrance eza kuna na kokate. Na préféré na vana na sala kindumba na Brazzaville que na zonga RDC. Tout le monde pour boyoka biso mais bosali la raté
boyoka biso to ça il a raté cette fois-ci to lobi que biso pe ba congolais to revendre les sous il faut to lobaka pe vérité parce que toi ba niamate to za ba niamate to ko vivre le kola ba imbécilité faut to loba avant nan bo lukana solution ko kanga nan bana moto bokele na ko lukela biso na solution na est parce que ba ndeko na biso ba kufa kuna ba lobi déjà que ba Rwandais ba zo ko kota déjà ba leki déjà frontière na biso tozo ye ba teto ke no wapi moi mboka moi mke gaga maza lokola moi nzinzi pena ba tele msa bango pena ngana olinga pena ko mapena ke mboka na mboko ba bunda et tolongo na non ba soda ba ju pena ba président ba tele bango rin ba bunda est-ce que Kagame pena ko kanga liko devant pour nous fati béton moi mutoana mke alinga ko souffrir peuple congolais pourquoi tant ba ko bomaka siko ba congolais yango na lobaka nanu Monisco zo sala nini kuna bozo mona teke ba ya sala désordre et bango pe baza ba moko o ba ya ko trouble na mboka oyo baza ba moko ba ya ko yiba na kata mboka oyo ou bien botika peuple congolais bo pesa biso manduki biso nyoso bunda toza minduki to bunda na mboka na biso parce que to ko souffrir boité quand même c'est quoi ça au juste tout tana rabino ka bandeko na biso ba ko kufa rabino bo ko talaka na ndenge ni mboka li par defa mboka passeport na passe moko banda to bandaka to zakata na carte d'identité té to tambla ka na carte d'électeur to comme ça ngosoki identité na biso ba carte d'électeur ezé loko moko ke bo voter bo zuka na minute on a bo tumbi mais biso comment la identité c'est pas normal il y a normalité hein to belo ni to sala waza na mato ya koyoka yoka apa za na motema ya kosalela salela merci na balandi nyonso ya Congo Winner Télévision ezalaki que message que boto partager entre ngana bino babonné na biso toujours balobi que mutamayela ala raté a se complétera kaka na vie place bomoni ka dit dans Lumumba atengami na ba commentaire na bino bobong c'est que ça na moi bien ndende to lo barape boy eza facilité bino pe boy da kabiso ba idée na bino bo pesa biso wana yango lisenga ka biso pe to sala bola ninga pe na privé numéro ezalaka nango wana to solola to finga raté na Congo Winner ce bolingi ko ma finga bokende pas ba l'autre là chez nous na Congo Winner ezalaka vérité ce qu'on s'appelle na biso merci ce qu'on s'appelle na biso te merci pekaka na comme na suka na comme na suka na habité na loba yesoni na comme na suka mon boss na comme na suka. Merci na ba fidèle nyonso ya Congo Winner Télévision, j'espère que tu partages na bino elongo. Merci na ba o nyonso ba commenter pe na ba o bazo ko messana toujours na ko s'abonner, ba nde o ya biso ba ko partager katika nzamba bomba bino, abattre la bino, merci na bino pour confiance na ngai et pas na bino topé fidélité on la sala na bino donc tinzamba roya nde Tokoka Bonana Bino. Merci à toi mon boss Balobi Sarah Kabunze la Créopadre Balobi. Moi ça les kingolo na mwindo, moi ça les kingolo na musielo Balobi mama sociale. Donc Balobi 2023 open na kozela kayo mama Sarah. Okoyata na kinite o postulé po yo penda na ba niveau na oso komi penda député que ça là. Biso elengi po yo ndoza molobeli. Il y a peuple congolais, il y a kitoko moi na moi soit longola chômage na katia Congo mais ya na katia mboka ya mupaya. Pourquoi pas balobi merci na yo lisusu Fabrice Kabunji, merci na ndengo zo zalaka na fidélité, to pozo zalaka ka fidèle na Dida Lumumba, na ndengo zo partager ba image toujours il y a Congo Winner Télévision, ba libonné na biso toujours bazako ba kisama kapé ba ko matake sala ka bien toujours na chaîne Nabiso ya Congo Winner Télévision. Merci à toi aussi Balobi maître Nabiso, maître avocat Balobi, maître avocat Paul Okito Balobi, maître avocat Paul Okito international Balobi notre prochain député. Merci Nandenge oza toujours fidèle toujours na Congo Winner Télévision. Merci Nandenge oza partager toujours ba émission Nabiso ya Congo Winner Télévision. Pourquoi pas Balobi blessing Luzala moi ça pembe merci nayo ndenge oza toujours ko partager ba émission Balobi moi ça kota kangongi te na ndako. Sans oublier merci aussi Balobi Abyss
Aboussenge de la paix. Merci à toi aussi, gros bisous à toi. Pourquoi pas Balobi Rosette Diatouvanga. Je te salue aussi, gros bisous à toi. Pourquoi pas Blessing Pelo. Donc je te salue aussi. Famille Katendez Mobimba, je vous salue aussi. Bambo Tenabino, Balobi Chacha Katendez, je te salue, gros bisous à toi. Pourquoi pas Balobi Nyota, Sandra Nyota. Gros bisous à toi, mon amour, que je t'aime beaucoup. Pourquoi pas Balobi Eloli Katendez, donc Yabino Yangwana, pourquoi pas Balobi, ma maman chérie Balobi. Mama Fina Katendezo donc Kabambote Nabino Wanezalaki Yangai famille na pesi bino lisusu. Merci Nabino, merci Nayope Balobi Milk de la presse. Donc oh Yangai Yakach pourquoi pas Balobi Benite Diabanza Benedite Benite Diabanza. Merci na ba image topé na reportage oh yo pesi biso na mokola lelo tikanzamba bomba Balobi ils ont fait la force toujours na Congo Winner Télévision Bomoko et les Kaebele. Merci Nabino Nyonso Balandi tout. Pourquoi pas à ma grande soeur propre que j'aime beaucoup Balobi Nina Lokemba. Pourquoi pas Priska Okemba grande soeur propre je te salue. Gros bisous à toi. Tikanzamba Bomba biso soki to kutanité kanamingi te adi dans le mumba. Akobeta les sous tourne à Brazzaville kana cadre ya Moussala ya Congo Winner Télévision. Tout ça la ba découverte pour na koyeba nini et les Karana Congo Brazzaville to meka un peu comme ça la comparaison ni to copier ni to copier te. Ngana minute kutani prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.